bana nzambe ezali awa. Balingami mbote na bino kiese esengo matondo. Balingami bozali bongo na kati na chaîne na bino ya télévision bolingaka mingi Aziza Pembele TV. Soki nano s'abonner te luka o s'abonner okoma membre na kati na chaîne na bino ya télévision. Ezali gratuit pe ezali ofele. Ko bosana te ko aimer pe ko partager maloba oyo ezako bima na kati na chaîne na bino. Ezali ngai bongo molinga bina bino frère le prophète Pembele Aziza. Nazali bongo molinga mi oyo nkolo atinda ngai liboso na bino pona ko sakola malako na ye nde maloba esantu. Kolo abatela asunga apesa peze kimia na moko na ngonga oyo balinga mi yambo tokota na kati na sujet na biso nyonso na kobondela pe na kosenga kimia na kati na nkolo apesa kimia na kati na moko molinga mi tobondeli po nkolo azala na kati na moko tobondeli kolo kumbama changement netolama pozali malamu na baoyo bazali na prison bazali bopito bana ba voyage ba vacances pe bazala misala bazala keres bazala sika ndenge na 4 coins du monde osimba moko na kati na mate ya mokolo lelo opambola bango opesa bango kimia ekoyoka bango mate ya mokolo lelo yango ndezala lokola comprimé et traité moko na sengi kimia na yo ezala répandue na kati na bango bayamba nde kimia bayamba nde esengo na yo otelelo bana yo nde esengo na pesi direct na baboko na yo pesa moto moko mayele pe inspiration elataye na kati na direct ya mokolo lelo pe na pamboli na lobi bongo esengo kiese na kati na biso pe matondo na kati na yo balingami maike ezali te tozali na kati na mateya na biso ya mokolo lelo ezali na kati na mokanda ya Ancien Testament Genèse chapitre 32 verset 24 à 27 natangi bongo makomi na kati na mokanda ya français mateya na mokolo lelo na kati na mokanda français. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Maloba, nakat na mokanda, ya français, nangonga oyo. Kombo ba pesa yo euta wapi. Pe esalaka nini. Nde yango oyo tozokende na kati na mokolo lelo. Balingami nakosenga mayele. Intelligence, sagesse elata moko na moko. Pote ba oya mayele nde bazwaka eloko moko ya mutuya. Na lo ingete. Toujours nazosenga bo partager bo aimer na bandeli ko yebisa bino bo mona ba dimanche musu mate zo zanga bozo lela bozo loba mais to moni mate te parce que ngala zo sala musala na nga ya koteya mais bino bozo sala ya bino te nazo senga toujours bo aimer mateya soki tango na moment wana oye mate lega direct lega na mona bo komana ba chat bozo chatche et ça sur 4 heures de temps sur 5 heures de temps et puis bungi. Mais oye umelaka oye na kati na télévision na kati na télévision commentaire na yosuke vandi yangonde e umelaka sika tango bino bozo cha na kati na télévision de batu mingi oya mitema mabe bazo linga te bazo bakimate na hotel zo se ça bango te bazo ko calé bazo komaka ke mate moko indésirable so bango baza 15 et que bino bato eme bozo ka 5 ba bloquer mate bozo se na mate yate. Et sengeli bino bo aimé belé bo tchaba commentaire belé yango ndeko la ça eza ndenge wana bo monaka na kata Facebook so na Facebook so do ba makambo bato ba tchaba mi toujours mona ka vidéo no comme au calé pour ba monique bato ba se pele na mate wana te ba se pele makambo zo lo bate na YouTube eza siko makambo bino zo ya bo yoka fo bo aimé bandeko ato tele na télévision mais zoka na portable exercice amuke ngako tu mutu na longwa ndako na ye neko sala musala awo eza na studio oyo to sala mateya na ye na te na préparer mateya na zuba tanto ke ba technicien basali eza problème te mais yo kaka mutu ko yeme ndeko pourquoi boye aimer mateya s'il te plaît pe bo partager voilà
bosala mosala wana bokomona ke bamate bande ko rater tete bazo bloquer soki ba bloquer na choix te. Voilà. Merci na banti moko na moko à comprendre ezali pona toli pona koyebisa bino ndenge nini boko osala kati na chaîne na bino ya télévision. Balingami toye mate ya de bla ba kombo na yo za nani, kombo na yo poste na yo za nani, prénom na yo ezali nani, ezali nini. Esengeli moko na moko aiba kolobela pe koyeba lipamboli pe nyonso etali kombo bomonaka kombo bapesi kombo ezali seki te na ye lelo oyo liboso na yo bino bato bozomona lobaka mosusu lokwa ba black ba souffrance bundoki ba blocage makambo mosusu bozomona ezali ba freinage teke bandoki bazoya koloka yo basosa mosusu ezali makambo oyo to viva pe kombo bapesa yo ekoma source ya blocage na yo epe koma source ya souffrance na yo na euti wapi na kombo po tango yo surnommé to pesi mutu kombo donc opesi mutu kombo wana ekotambola na mutu kombo wana ekosala makambo na mutu wana. Donc lelo tokolobela makambo tali ba kombo ba sobriquet ba surnom babamba yo kombo moko boye wapena komba famille babamba yo kombo ba surnom ba sobriquet nyonso makambo nini ebendaka esengaka nini est-ce que eza source ya lipamboli to eza source ya malédiction to eza source ya libabe to eza ya makambo nene ndenge yango lelo yo otokolandela. C'est très important basiji tozozwa na kati na chaîne oyo ezali mpona kolamusa mabota kolamusa ba famille soko landi ba mate ezoleka ya ndenge na ndenge ezali soko zwi déjà sainte na bandi ekopeso mayele na sagesse ko ndenge kotambola na kati na mokili. Balingami makambo ebele ezali na tina na moyi ya lelo pe ezali ko salama ezali pona tina ya bakombo. Balingami olinga te bakombo nyonso ba nom ba prénom ba surnom et na impact nango eza na lipamboli nango eza na malédiction nango eza na makambo na ndenge eza na misala nango esala na kati na nsoto ya moto. Olinga te kombo eza très important eza na puissance nango oyo ezoko agir na nzoto na moto. Est-ce que puissance ozo memelo na kati na nzoto na moto ezali positive to négative? Positivité donc makambo ezo mata likolo, négativité mususu euti na bakombo. Eye na kati na bino mabota ba famille bozo pesa bana bakombo bipesela pona sentiment pona komona mutu olingaki ye to mutu akabelaki yo okamata pesi mwana kombo sans ko imaginer sans ko raisonner. Lelo yo olongola sentiment wana lelo yo mate ya lelo yo eye ko peso boyebi mayele sagesse connaissance kolamusa yo oyeba ete makambo to sala na to sala comme susu ezaki ba erreur na kati na vie na ba kombo mosusu ezaki ba erreur pour ezo sala puissance na ezo sala ba impact na ezo sala ezali nzambe te mais ezali moto ba mosusu bazo ba kombo na Bible ba pesa ba kombo na Bible mais Bible pende bozo mona e na ba kombo mosusu eza ya malédiction ya ba kombo mosusu ya malheur mokombo mosusu ya bénédiction. Lelo bomo ya bato ebele bomo ya bato ebele baby ba bato ebele baby likolo ya ba kombo soki totali malamu 80% ya ba kombo oyo pesa maka bandoi mingi na 80% bato wana bazo ba kombo balandaka kama makambo bandoi na bango na bandeli. 80% ya ba kombo epesa mana mokili soko tali bien mingi bato oyo bazo ba kombo balandaka kama kombo ya bandoi na bango. Ozali na kombo ya ba papisa kombo koko na yo makambo pe kombo kosala neti kaka ya koko na bino wana. Ora na kombo noko na yo makambo kombo kosala kaka neti ya noko na bino atuka kombo elandaka la plupart parce que pour mon que kombo ya na puissance oyo ka kombo ya na puissance kombo eza eloko ko sakana te soki kombo na yo lelo ezali oyeba te lelo soki kombo zo benda ba énergie positive to négativité zo benda ba pasi to ba libabe to ba lipamboli
nde tokoyeba lelo na kati na makambo tali kombo parce que yo pesa ba kombo ka bepese la kaka na sentiment kaka sans ko imaginer na bana na yo moko pe ba pesa kombo orke lelo yo za source ya makambo zo luko na kati na vie ezali kombo nde ya yo yango nde mete koma ko bloquer yango nde souffrance yango nde passe nde sika okoyeba ce que tozui na kati na 1 Samuel 25 verset 1 à 25 tozui un ndeko moko na kati na Bible selon la Bible Nabal azalaki fort riche mutambongo mutu ya makambo na nenge mais azalaki trop méchant trop dire envers bato même ba travailler na bazoyiba même moi na yo ko poussa ntoko fukate ko gangela ba réponse ma be makambo na nenge pona mbongo na ye pona makambo na ye ya ye azalaki ko sakanate même moi na ye ko pona ko kokaye ko tu donc zai matata ndeko na azalaki na babi bwele na banyama na makambo na nenge David nana komi roi te David azokima Saoul kokima Saoul na ba troupe na ye bakomaka kote ya boko na banyama na ye David abandai a protéger banyama na ye po batu na banyama mabe baso ya ko dévorer banyama na ye et puis batu bakoma ko yiba banyama ya Laban azai ko lela na ba pasi na ba perte za ko sala David siko asaki nini nde aedaki ye pona ko soutenir ko protéger batu bon na ye le corps David a aidé donc a aidé moninga pour nde bazo yiba ye makamade a secourir ye makamade na ndenge pe perte wana za osama soute bibwele e komisami e kembesami bibwele e kili boso est-ce que na banzi matezo kota malamu est-ce que zo kota malamu landa malamu vous partagez pe bo aimer landa malamu tango e pambo me mokolo mosusu Nabal Aninga ça fait pas ça qui Bible jour baté aki muta ba fête ça ba fête na un rien ka boye awo ça la fête et puis ba fête ça le roi mazaki roi te niti mukonju mo ba fête ya kafu sika David ne abat na ye tamba ça ki masauli na moi zamba David pa yoki kuna ke fête zo leka atindi maloba atindi basali na ye ke boke ko mona Nabal biso peut te protéger mo ba nyama tozo sunga ye makamane na ye atinda biso ta moi mapa na mwa nyama pe biso pe to lia na oya biso awa ata mwa nyama po to lia pe biso awa et ça la biso moi bien boke de voyer ça maître boke yeb ça chef la Nabal chef boke yeb ça patron pas lobby maloba penez ba travailleur ba komi ba yokuta na Nabal abia to ko mona boy ko mona nga likamunini abi non David mutatinde biso atindi biso abi to ya ko mona yo patron to mona yo ko ta bengi yo ko chef mukonzi o e de biso pe ko tu za ko na otela biso ta moi ma pa na kalki na ta moi nyama po biso pe to mo ko lia pe to sa moi festin na biso mo feti kuna to be ko lia kutu ndenge kutu David atindaki alobi ba sali ba yo yebisa mbote na yo euti na pa ya David maloba malamu Nabal tanga yo kine mwana Ule aloba te nyameza te toninte David nene ungana ke pesa babilo bonga muta pamba wana na ibi ekute David nene achuli na yeko mutu basali le bolamo ba bien fait basali bolamo ba protéger ba nyama na ye mende kwa sengi kaka mwa lisungili pata mwa mapa mwa quelque ba on peut ba lia ba sepela David nene nana basali bazongi ba yebisa David masolo makambo to kwe to ko kutana na Nabal to pesi ye mbote to lubi peke mbote na yo wuti pa ya David atala boye vraiment asengi albi David nani yo nani po pesa bilo donc yo nani yo mi mona ozoko mi mona nani David albi ambo bien fait on a sadeli makambo biso sali to botli to protéger ba nyama to protéger zamba makamane na nenge ka po to sengi kaka ma papa ke benzo sa réponse Lolendo tata on a ça Lolendo mtelati mais ngana relaxa David le quoi ça qui m'a l'embêté David allez selon la Bible David kande mati abi David kande mathématique abi Nabal awaye bangaye na relaxé qui est David David a yana troupe na ye
ko ya la troupe na ye donc fois la Nabal mbala moko mwasi ya Nabal nde abimeli David oyo abenga Abigail nde mwasi ya Nabal nde abimeli David. Abigail aiko mona David ye muta kitisaki David de kanda akiti na sa makolo na ye goloba te mobali oyo ayebi likambo azosala te. Abigail abi na yebi mobali na ngaza engra makambo yo sali oyo za osala ye akopeso ba réponse à ma bebo ete akozumso la réponse à ma bebo ete mais David kolanda ete oyebi tina kombo Nabal oyebi tina kombo Nabal elingi koloba fou. Donc tina kombo ya Nabal elingi koloba fou. Ba pesi muto kombo fou. Eloko nini ya malamu ekoko bima na kombo ya muto kombo fou aza di boma. Yango siko kombo wana bande kolanda Nabal. Bande kolanda Nabal makamane na ndenge eza kolanda Nabal. Kombo wana ekoma kolanda ye. Kombo wana ekoma kotambola na ye. Nabal donc kombo fou. Aza ko sala ba fête ya liboma. Makamane ni sto sala donc ba fête moko lokola roi. Donc aza ko vivre lokola pa kaka liboma pona nini kombo likola kombo. Makamane suri moneka moto liboma ba réponse lokola moto liboma ba comportement na likola ka neti moto liboma orgue et atinde kombo ne moto kama ko sala makamba ne wana. Malgré qu'il mvoa mana ye, malgré ba mbongo na ye, malgré que chef na ye, mais kombo ezaki liboma. Akoma ko vivre kaka na makambo kaka ya li fou. Ko tambra kaka makambo na fou. Malgré ni na ye koma ko sala na ba fête moko sa ba fête kaka kama makambo ni ko fou fête pa na ye si la kate ba fête ya ndenge na ndenge pe ko ba konti occasionner roite. Makambo ni ko fête ya ndenge na ndenge car liboma ba comportement bizarre, méchanceté, mutakanda makamande na ndenge ba réponse na ndenge. Donc ezalaki nde kombo nde mutu ezo memele ba makambo na nyosto kombo orgue aki fou muta liboma ko sali kamunini kombo bo pesa mutu fou a sali kamunini kombo no nani frère sœur kombo no nani ba pesa kombo nini. Est-ce que ça combo na yote mtozo le ba problème na yozo uta la combo na yote combo no nani hein pour puissance e utaka na combo isa na combo ndenge nangai omi pesa combo nini ba pesa yo ozo bateke combo wana lelo oya ko comprendre que na matière lelo que ba combo yo kanango yango ndeso mebe ba problème ndenge combo ni ba pesa yo o viengando mais viengando mo za pengando ko viengando akoma kotambola vie boa o komone boa abo bano saka makambo ko boa pe makambo boa o vie wana pena boa pendate boa o vie asumba na nganda mi place to bano kilika ba désordre na ba désordre asaka makambo ka ya mabe asaka makambo ka mabe o vie mawa o monaka mutumo mawa o vie liwa mais keba mais yo zo milukila ku fatoni o vie azanga bakombo mususu c'est pas normal o bano zanga peko o bano so za chaste 80% de nalbi o bano landaka makanga o bano zanga kaka makambo nyoso kaka so comme batnyo so bazu yo zangi o ba musu bazu yo zangi o bat musu bazu yo zangi mampasi kaka ba passe na ba passe o bano mona ka ba passe o koma ka bo ma passe mais kamugo mona ka fo passe mugo yera yo kamugo fo passe yera o les anini likambo a kombo ne zanani mon frère et ma sœur kombo ne zanani o kombo nanga tigre yo zo kombo nyama o tigre vie tigre na yebi ndeko moko kombo ne tigre mais suka tenini ti aboma mutu kas kombo tigre aboma mutu ko bitumba prum aboma mutu akufa orke kombo ne mutu olanda vie renard mfwengi renard musani ka kuyiba renard musisa kunde kuyiba kukotle ba soso bato kuyiba na ba fromage abato akayiba corbeau fromage na ye yangwana kombo na yo vie gorille o vie mukumbusu na vie gorille kombo alata wana mwende bitumba ka beta mutu likofi ka pa mutakufi so asimi mutu tala lo boko makasi so ne pour mukumbusu pour vie gorille vie caméléon
a changé do vieux caméléon yi ndenge ka combo ka ba comme on est caméléon comme on a changé ba couleur a changé ba modèle donc sans face double face les locaux la face mususu la face mususu la face mususu et ça ni comme combo de ça ma combo impact peu puissance et vous la combo oh vieux koba torti koba makamune ça bulembo na bulembo kene musala bulembo luka musala bulembo mukanda na yemo po ke sama kama mukanda na yemo bulembo pa ya église bulembo aya ka rater train aya ka retard suba comme église alali ba pongi ka ba pongi sala ba pongi matea so matea bandika la catégorie abande la ba pongi pour nini komone koba torti makamune suka bulembo na bulembo yemo mutalaka kombo ya torti o vie nyoka serpent nyoka ko lukutana ba serpent na makamane na ndenge o vie sonzo so avandele muta koti mutu ba kombo bamso ba pesa kombo lion vieux lion na lingala vieux lion bamso ba benga tambwe kasi tambwe za lion ya lion ko vieux lion yo keba on kosi vient kosi keba ko sakana na ba kombo na te ba kombo musu zali ko so sakana pe a dévorer yo ça peut kombo ko ça la kapeko o vieux lianzi lianzi za côté soit côté liyo makamba côté na kat na nzoto o yebate juro o côté o yebate o ressentir ka de ça comme munene sanda vieux sumbela musane kaka sumbela kama kamba bato kombo yo mumto lata yo vieux satan na bi vieux mobo vieux na so vieux endiablé donc diable endiablé donc ya endiablé ba surnom ba prénom ba kombo ba surnom mayo yo la tango po komo kondi mango mais lelo yo e comme même le makambo o vieux Judas Scarios yo mo yibe ka comme Judas o vieux Soulard Mungonzo ba peso comme Mungonzo donc moi été o ya Lumus yo ka comme o vieux Tiwele musana yepe kaka aboma pe bato bino bokuma kopesa bato ba kombo na ba sentiment boy bate kombo ya na puissance kombo ya na ba degré surtout bino ba congolaise ya Brazzaville ya Kinshasa ba angolaise ba ivoirien ba bolingi ka ba kombo bomoni na kati na Biblia mususu boyibitina nango te na ba kombo ya na mokili na ba cinéma na ba film boyibitina nango te na ba kombo ya ba couturier ba parfumeur bomonika kombo okamati opesi mwana kombo Versace boboti mwana na opesa mwana nga kombo Versace est-ce que yibi Versace wana kombo nango e wuti wapi aza nani lobi mwana wana abane komelo ba bezale akomo sala pa abane ko utiliser ba biloko yo pesa ki ya kombo wana akomelo ki bu pede na kat nanda parce que yo pesa kombo ba couturier wana ki pede na ye agine pede okomo lubabo mwano mais kombo yo pesa ye kombo wana yango mwana zo sala yango zo futa makambona yo nde muto pesa kombo wana ya kite pa azo kombo wana bukuma ka ko pesa ba kombo ya ba couturier ba kombo nene na ba sirno ba subriquer et na ba kombo mususu le maté lelo yo na ye ko yebisa yo ndeko oza capable ya kolongola ba kombo mususu. Et puis, dans le monde, il y a des gens qui ont changé de combo. Sauf que dans le tribunal, ils ont changé de combo. Parce que, il y a des combo qui ont combo na combo wana ya moto ba pesa combo moto wana a divorcé 5 fois. Banda ya zo combo wana yepa komika papa so abali a divorcé. Deuxième libala a divorcé. Troisième a divorcé. A une église, musali na nzambe ko biseke kombo ndemu tezo sala makambo. Et sengil to bom de la to longola a changé combo wana a jule pamboli abala libala evandi. Pour la combo muto yo osalaka makambo wana combo wana o ba pesa yo kombo wana ozolata makambo na po kombo ya na puissance makambo kombo boyo kombo ya na puissance makambo ndena ndenge mutu na bo pesa wana motema mabeko swani sabato kombo na yiko swani sabato musale de ko sato bino be pesa mwana wana pa kuma ko salaka makambo ka en tout cas mama zaka ko swana yeba nani makambo parce que bo pesa yo kombo bo munyo malamu non lelo bato ba comprendre te bo benga ba sala nzambe soto ko benga nga to be ndela po ntina kombo na yo
soko changer to bondela parce que kombo mutu soko ba blocage musu bozo mona makamsu bozo mona ba passe musu bozo mona e uti na kombo ba kombo no nani kombo no zakanani surnom no zakanani prénom no zakanani ezali babe to ezali pamboli eza positive to négative ba négativité makamno soko ye kaka Maniolo, o vie Maniolo, o kuma ka place boy Maniolo, o bano zaka Maniolo, zumbo lobi Maniolo, po comment Maniolo, o vie Boutou, yo kat na yo pour les alaraté, moi les alaraté, do pour les alaraté, lumière les alaraté, po mi pesa combo Boutou, makamone so molili na molili, po lata molili. Et singolo ye ba combo yo zo pesa wana, même eza ya français, même eza ya anglais, o targi na kat na film. O ye ba tina na yango. Ndeko moko akamati mwana ye aminiati kombo kuminiata mwana wana kombo ala na butu nzambe na nguya bimele bisi oyebi tinga kombo yo pesa mutu longola kombo wana pesa kombo mususu pona nini na kati na Biblia nzambe na nguya a changer bato kombo a changer Abraham ayo changer Abraham a changer Sarai ayo changer Sarah. Pourquoi? Parce qu'ayebaki Jacob boyo Jacob kombo ne lingolo bani trompeur hein. Pour la nini nzamba azo changer ba kombo alongoli azo changer ba kombo azo longola ba kombo po achater parce que ba kombo mususu epé semeli ya mabe yo pesa ba kombo na sentiment o pesa ba kombo yo kaki po talaki po se pela na terre wana trop o kama to pesi mwana mo yo yebite loko ni yo loko na kat na mwana kombo no zala kanani kombo nini ba kombo to mema et memeli biso ba problème est-ce que kombo ngo za di pamboli to za négativité tala ba to ba pesa ba musu ba pesa ba na ba kombo ba Joseph, ça doit être allé bien na Congo. Bakoma ba président de la République na mingi zani. Bakoma ba Joseph Kassavoub, Joseph Désiré Mobutu. Joseph Kabila. Yo Talanan. Ozomona ke quand même kuna ezo refléter le komoko. Mais bakoma mususu bozwa. Yo passe na passe, mam passe. Passe na passe. Makamane randenge. Donc ozomona kake makambo zo refléter te makambo zo tukende mais kombo ne kuma ko bloquer ba lipamboli kuma ko bloquer makambo susu kombo mususu yo ozomona on est déjà normal so on a normalité kende ko changer ndeko mwasi azwa kombo ba pesa ba musu ba za chance te ba kuma omoni kaka le quoi sirène le quoi kaka yaza sirène po kombo ya lata o Lili ba musu ba ngaka kombo Lili te po ba moni quoi Lili asa mokonzia ba sirène na kat na mai na désert mokonzia ba mami wata nde Lili iwana ba ozo pesa moto kombo bozo ba te tina ozo pesa moto kombo pisika po pesa mais ça na problème ezo luka ba problème bo kama ta bo pesa moto mona mwasi kombo Jezabel déjà aza moto asimba ba kisi nganga asala ba dégâts ndenge na ndenge yo ko pesa mwana kombo okopesa mwana kombo Dalila aboma na ba donc Dalila do traître abomisa ko na ba Samson donc tala ba kombo yo ko pesa pona na kata Bible yo ko zoka na kata Bible mais o juga na kata Bible mais na kata Bible yena ba kombo sus Manasseh lingolo bani ko bosana yo pesi mwana kombo abana bosana kana ya olubi magamba abana bosana pour mona ikara kata Bible donc makambo belé oyo bozo souffrir ba passe ba mikakata ba kamanene na kat na ba kombo botala ba kombo mususu to lata na ba biso news to ba kombo to lata so mona on clair te senga li pamboli so li pamboli tate kenge ko changer kombo ba changer kombo o lata kombo mususu pour ba kombo mususu eza source ya bénédiction te et source ya malédiction ba kombo mususu ba blocage ba oluki boy na pesa li pamboli na pesa kama kaba na kabaka na saraka boy na sa mais yoko nini yango o na zo comprendre fungo mate ezande kombo no ya kanani blocage yango zande kombo ozoni yoko mani ezande kombo ne ya mtu zo bloquer yo kombo ne ya mtu zo bepsa bakama katne fungo mako kombo na yo ana kombo no za kanani quel est ton nom et ça signifie quoi ezo signifie nini bandeko balingami bana na nzambe oyo pour partager matériel, pour partager pour ba combo ka be pesa na pesa tanaka analyser yeba tina ya combo e wuti wepe source na ngoza nini pour les loyo ba famille belé ba azo payer ba prix pour ba combo ce que tu vois dans Genèse chapitre 25 verset 1 à 34 toujours Esaü na Jacob
Makambo yo landa bien. Makambo bozo mona oyo. Ya ba kombo. Soki ezao ba yibaki les pamboli. Na Jacob pona nini ayibaki les pamboli parce que Jacob elingo loba trompeur muta lokuta. Lokola zaki trompeur. Aki ko tromper papa na Isaac ke ngai lokola ngo pambola ezao ngade ezao. Pe lokola trompeur ba yokana mama na ye. Apesi pe mama ne ma yele albi me ya na ngai lokola papa Isaac azolinga pambola ye. Mais ya na ngai suna ke pamba betango ko simba ngana nzoto. Lokola papa zaki ko mona te monsieur kufa. Soki papa simba ngana nzoto. Akoyeba ke ngai te. Mais lokola ki trompeur, molimo a tromperie. Pe bato a tromper balata ba inspiration muta ko kosa muta lokuta vie lokuta alata lokuta ba inspiration lokuta. Ya na tresco ya tromperie. Abi ba yokana mama na ye. Bon tabana cho va posan taba chabo etant ko simba yo akoyeba lokola ya na yo ba pona koyeba ke yo pala ta ki li pamboli ayiba ki li pamboli mais awa siko izani lokola ta tromper aye ko kutana ya na ye lokola ya na ya ki chasseur a uta ki chasse a lembi avant nanda ko zaki fatiga lembi ye Jacob alambi madesuko ye danger na kolama madesu lokola bazombo danger pour bazomba balamba madeso blague te mutako sabino te muzumbi so lambeli madeso bako tshana ngo yelo na kati te nyama na kati mozo comprendre so lia nini ba danse na madeso sikoyo Jacob siko balanti ko madeso te alambi ya zaki ya fatigué abise yela ngai pesa ngata mo soupe na le yatene le kalobi na ye na opesa yo meso na pesa yo yoka tromperie o so na pesa yo ngana koma yaya yoko maleki yoka na niveau bi eza wa mune kwa blaga bi bon esa ngani so zo na yo so ki yaya mo so na yoka kwa baki mapasa so zo na yoka zo o la est-ce qu'on dit mi pela bien so zo na malobi na il sus o jire est-ce que vous comprenez o lapandai abi bona lapi akabi bokonzi ba pesi yaya soupe yaya lié et comme tina la pandai et pas ba jogi bokonzi na ye et pas pe ba yibi ya mapamboli et pas pe makamunu selon la Bible ndenge Bible komi et pas pe ba passe côté na kat na ye yoka mais le kola botaki bokonzi ya yaya le kola botaki bokonzi ya yaya pa yiko comprendre ça yiko comprendre que oyo papa na yeta ngaso pambola ya kendega ya ibisaki kele ko apa le bagi ko pambola izabu kende ko bomela ngani yamba lambela ngani ngo lambela bongo ya allez Jacob bazunguluke ba tromper risé ake ko so di pambola la place yaya na nyama boye papa le bi mais on a pambola ki habite ngai te on a bi aya li pambola na pambola mo Jacob yaya le kwa kana ye abike nakobomaka ye timotema nanga okita balingami soki tozwi sikoyo na kati na makomi ndenge tozokende Jacob ndenge akimaka akendaka na mboka ya Laban ake kobala kuna mais tango nzambe na nguya yebisi azonga na mboka na ye mais Jacob azaka yete ba prier sila ba jeune sila zo bate ndako zonga kuna po kuna pa yozo tinda ngai akobomanga po alobaka kobomanga po na yiba di pamboli na ye po kombo na ngai tromper na trompaye malgré trompaye mais pasi na motema esala kati na ye alela kana kati na motema ne pona kosa ndeko na ngai na kosala nini na dato alela na motema na kati na ba pasi na ye ki ayaka ayiko convaincre ndako na ye amemeli ye babibwele apesi makamuni tout na pasi wana na souffrance wana tanga pesa ka sisi nde sikoyo na kati na mateya mokola lelo nde sikoyo na pasi wana kolela wana na angoisse wazaki na ngwana na angoisse azaki na ngwana aolela sikoyo azobate ngana kosala nini na kokoma pa Esawu ne po akobomanga po Esawu alinga ko bomaye po Esawu asakana kate grand guerrier ko bomaye po bayiba lipamuna tikana colère na kati na mitema lukola ya trompa ye muto akosa ma ayeba peke na kosa kuna na pona nini likola kombo anataki ya lukuta makamuni pas osaka lukuta po kombo ndezo la tana nzoto kombo ndezo za nani kombo noza nani yo za kombo nini ndenge akende sika zo yeba te na sala nini na kolela wana zo lela amona boye mutu moko zo leka na mopanzi na ye mutu ngazaki na modele mususu lukola bato
alandi asimbu mutwana abi non ngana ye yoza nani abi nini leo nini abi makamunga azoleka na ngai yao nde passe nazoleka na ngai yao nazokele kumona ndeko na ona yibaka me nazoyeba balingami ndeko na tika kosimba bitumba nde makomi ya mokolo lelo nde makomi ya mokolo lelo obozota oyo na Genèse 32 verset 24 à 27 nde makomi ya mokolo lelo bitumba nde Jacob suko akomi kobundela moto ya moto ngo suko sala na Bible elingo lobate azaki nzambe oui bien sûr nzamba mona na raté mais peut-être azaki ange na nzambe akitaki bitumba na Jacob bitumba Jacob azobunda nini likolo akombo azoyeba te akosala nini po kombo bapesa ye ezolukile ba problème azana kimia te likolo akombo kosa kotrompaka bato kokosaka bato escroquerie makamanena ndongo azoyeba te nenga kosala po kombo ezolukile ba problème azoyeba te nana kokangola ye nana kokango bitumba alobi tikanga ye bitumba babunda na mutu wana babunda donc nzambeko bitumba mutu na bitikanga zo kotuka te mutu na monike moyete abetaki esko na loketo abuki loketo malgré Jacob loketo bukani loketo comment sont ndenge mais asimbi ka bina kotika yote tellement bitumba abuki loketo oyoki ya loketo bukani abi tete ngana lingi kaka fo kango nanga nga kombo oyo ezo lekanga makambo leki ngai na komi na ba problème c'est leki na yuko nande kuna na makambo ngai ebite ngai te nani ba parents ba pesa nga kombo oyo kombo ezo lekanga ba si ko sa tongo na bitumba wana tongo ba no sa nini tongo ba ndeko tana ndeko wana mutu wana obazo bakezaki nzambe selon moi c'est un ange alibi tikanga tongo ezotana tikanga tongo ezobi nakotika yo te soko kopambola ngate so pambola ngate nakotika yo te atuni nde mate ya mkolelo kombo nanan abi kombo nanga Jacob abi à partir d'aujourd'hui na ba passé na minyoko oyo zoleka kombo na yo ko so Jacob te kombo na yo ekomi Israël est-ce mateya Isokota, est-ce que Sokota kombo na yo komi Israël, isolé, Israël. Donc kombo wana buo pia kombo ya escroquerie na tromper na mayo poa et pas i kombo kwelaki. Pona nini abandaki kolela pona kombo wana pona pasi na binyoko makamba za kumona alati shiko kombo ya Israël. Kombo nezana kanani, pozwa kombo ya nguya, pozwa kombo ne sengo, pozwa kombo mapamboli, azukomo mapamboli ndenge bota ya forte. Amakamani ndenge tia tiko tika ndeko wana ndenge kwa kendeki seloge Bible ke nzambe mais pona ngai taki age ati aluki yango pote amona ki muta kokangola yete kaka tsama muta kangola ye likolo kombo kaka kombo mtuzo lukule ba problème balinga bia bana nzambe soki tokomi na Genèse 35 verset 16 à 18 suko mwasi na ye Rachel ayi kobota mwana suko ya suka mwana suka ayi kobota tanga zobota mwana suka mbara moko mwana suka ngo douleur ya kubota douleur ya pasi ya kubota zaki mwa makasi donc pasi ya kubota nakati na douleur wana na douleur ya kubota wana pasi lekaki souffrance ya kubota ba sage femme qui aboti ba sage femme ba ibisi en tout cas oboti mwana po oboti mwana mobali en tout cas ye mwana semo yisko na pasi wana siko ngai kata motema fa kufa Rachel siko fa kufa akufa alobike mwana oyo boko pese kombo Ben Oni boko pese kombo nini Ben Oni elingi koloba nini fils de ma douleur donc fils de ma douleur mwana ya bapasi na ngai ya bapasi na yoki mbala moka kate motema akufi yoka kombo atotikila mwana Ben Oni fils de ma douleur est-ce que ça na malamu yoka kombo atotikila mwana hey elati Jacob alamuki asa sous Jacob ta comme Israël ali te na boite ndenge balobaka ke faut respecter ma parole ya ba mort ya ba kufi ya ba weyi bato ba kufa na boite faut respecter ma parole na bon mais oyo Ben Oni fils de ma douleur non ekosimba te ponga kombo na ngai zaki ton père muta lukuta na nyo komi na kombo oyo ya na ngana kana ba problème za luka bo mangai et pas na même na kima ka musika na haki na kimia te kombo ne lukela ba source de ba problème mi kakatande na ni ka moi no susu oyo susu ngana na vivre nga papa na vivre makambo oyo ba na pese kombo douleur pour moi no a vivre ba douleur a mona ba douleur ah non ekosimba te ngai atakutu ba respecter ba parole ya bato ba kufi
toni mais le on nga na vivre ba passion na moni makambo nga na moni jamais de la vie na ko changer mwana oyo kombo ko za so benonité fils de Madoulette kombo na yo ko zala Benjamin Benjamin elingo bate mwana lipamboli amemelinga lipamboli amemelinga makamande na ne papa a changé mwana kombo pona ni a comprendre que tina ya kombo a comprendre que kombo eza eloko mape kombo ezali source ya ba douleur kombo ezali source ya lipamboli mais kombo oyo ya yo eza nani kombo nini eza nini ndeko na zo sengo na moment oyo keba na bakombo yo pesaka bana keba na kombo na yo na makamane yango ne za source ya douleur ya ba blocage ya ba souffrance ya makambo zo deka muto ba pesa yo kombo makamuni ya sana kakala makamane yo yebite o est-ce que yebitina ya kombo na yo est-ce que yebitina origine yango kombo ba saka na ngote même na kati na bamboka poto kombo ba saka na ngote oyo ka kombo ba kote la ngote tribunal pour changer yango kombo ezali kombo ya libota wa kisina ya kati na famille même chose zaka ya malédiction ezaka ya ba passe yango lelo yo mate ya lelo kangola yo tala Jacob malgré moi sinaye n'a pas attiqué combo na kokufa na ye akati motema attiqué combo mais tant ya comprendre albi que non moi na ko zo fils de Madoulette te pour akuzaka na ba douleur na ba passe bon ngai na nyoko me na kombo ya Jacob na ki tromper la kosa na scroca na sala makamane donc ngai na ko kondima ngote mais na ju kombo ya sika ni Israël nde mapamboli nde kimia yango boyo ka tina ba chanjaki ye kombo pona ba passe pona mikakatana ndeko kombo no zakanani kombo no za nani kombo wa capable de changer kombo so mona ngo kimia te benga ba sana nzambe benga kenele kombo na l'état so mona ngo kimia te et puis tika ko pesa bana kombo bi pesela na kat na olata na kat na ba sentiment orzo yeba osko yibi kombo wa paguta obi source sango o pona akutirie moko boy po na Dolce Gabbana yo yibi Dolce Gabbana yo yibi ye o isemi yake yo yibi mi yake yo yibi ye oui, makambo ya sala na kati na famille na ye. Oh non, na pesi kombo bon keba na makambo. Faites attention makambo tozolo ba oyo. Po bat mingi ba yebite, bat mingi ba mona ka po ba mona, mais origine kombo ezana puissance. Kombo ezana puissance. Nde mo mona na kati na Bible, kombo ezana ba puissance kombo ba sakala na wote. Kombo no nani? Kombo na yo nani? Tara zo kombo le kola mona Joseph, il y a une puissance Israël. Tant akute na bandeko na ye, bandeko na tant akute na bandeko na ye, ba yaki na Israël. Tant nde ba tekaye. Amona alela kolela na ye enganga mitina ndako ya roi Pharaon. Yo ki ba nani bazo lela kuna aleli po bandeko na ye, o ba tekaye makamane na ndenge. Nde ba tekaye ti lipamboli ekitana na kati na famille. Ba kitana na kati na famille. Epambola na kati na famille. Ndeko changer kombo. Kombo wana Nzambe amona moko na moko kono na pamboli opozali malamu na pamboli bana na yo na pamboli nsoto ya bana na yo nyonso pe ba kombo na bango o ba tina nsoto na bango emebele bango bénédiction sous bénédiction so ezaki ya mabe mokonzi chaloboko simba moko na moko kombo yo mto yibaka kombo o chanja ba te bele ba kombo ba tu mususu chanja kombo te o mona na kati na Biblia kuna na ba Nouveau Testament ba mususu bazaki na ba kombo ba Simon ba yolata ba kombo ba Pierre Saoul te yolata to yoka yo kota yo koma apôtre Paul makamane na nenge pona kombo poto kombo a Saoul musana za kuboma bato kuboma na basali na Nzambe makamane na nenge Anania na Safira to monaki ba yibaki mabonza makamane ne ba kombo ona ya kuyiba bakiko yiba mabonza ba kombo mabete tikato lat sabana na yo ba kombo ya solo pe upambo na moko matia lelo ekota moko na moko esimba moko na moko partagez. Bosala ki bongo na kati na chaîne na télévision Aziza Pembele TV. Tika tenzambe na lola mona moko na moko. Bopambo la chaîne na bino. Tala compte PayPal. Bosunga. Soko kokite numéro ya téléphone ya ngwana. Ezo senga ba aide na bino. Na mosuni pe na molimo. Na kati na chaîne tozaki bongo na technique Gabi Badouana. Nzambe na lola pambola yo apambola moko na moko talaka kombo no malamu vérifier kombo no malamu landela mo malamu Nzambe na lola amona